Bonjour Balandi, ya Chronique du Net TV. Ngamu tunabino Gilmas na kacha Gilmas Music Channel. Awa nazolo belaka kama kama musique. Tomoni déjà atterrissage forcé. Ya vient na biso Werason ngia malheureux de la forêt na niveau ya France. Internet ningani Wera akeko signer contrat ya kobeta U Arena. Wera akeko signer contrat ya Accor Arena. Nini nde ezoleka, nini nde Wera azokende ko sala, est-ce que azokende ko signer, azokende ko visiter salle, nini nde Wera ke ko sala na poto. Bandeko, une chose est vraie, akende ko signer, akende ko visiter, tozozela date ya sika na 2026. Wera ako beta musique na 2026. Il fera un concert de haute facture. Wera n'est plus quelqu'un à présenter au peuple. Tant que baza kolobela musique, on ne peut plus présenter Wera son à quelqu'un. C'est un artiste pétri de talent, aza artiste ou aza complet, aza artiste ya ba stratégie, aza stratégie musicien même a pesa kabatu et amemaka émotion, aza na oran, aza na élégance, aza na musique, aza na show. Donc c'est un musicien complet. Aza artiste chanteur et kakate, aza artiste musicien et puis chanteur. Donc aza musicien, aza pe chanteur. Ba musicien, ba guitariste ya wenge, ba lobela ye, ba sala ba hommage ya savoir faire ya Werason. Tolinga te. Il est comme ça. Nzambe apesa ye yango. Totala, tozonga na conférence, na sortie médiatique ya Werason avant akende poto, ezela ke pa ya soki Peter Chani. Et si ka Wera bazotu na question et pour concernant ba musicien ya wenge ya kala, ba génération wenge. Wera pona ko inviter ba polémique, aza toujours ko parler du bon avec ba musicien nyoso ya wenge. Mais so bozongi sima, soki jibe azui micro, botala ba émission nyoso ya jibe noti kotala. Micro tango jibe aza ko solola ezalaka ye aza danze. Ye asala boye, ye asala boye, ye atia boye, na kacha wenge zalaki boye. Soki bozui Blaise Bula, ngana zalaki boye, ngana zalaki boye. Bozui Adolphe, yepe azana eloko ne akoloba. Mais soki toke sika na terrain, wana eza bilobela mutu na mutu aza ko sala ba éloge personnel na ye. Mais tangu tokozonga na terrain, Irene Mabweni oko contredire ngai te so toke na terrain, to banda kotala qui était qui a fait quoi. Vous allez voir que Werason a beaucoup fait par rapport à bango nyoso. Patricia Douarda meka kotala ba émission ya Wera ya ba JB, vous allez voir makamnaza koloba nazoko sate. Parce que ezalaka moi pas sina banda ko monter ba vidéo na nyoso na tiaka, mais en tout cas soki bo fandi bo bandi ko tala makambu Wera sali na musique ya Congo na génération ya wenge, il y a pas deux. Lelo tozolobela Wera azokende ko beta Accor Arena. Lelo tozoloba Wera azokende tamus ko beta U Arena. Pendant que Fali azako beta Stade de France, mutu oyo falaki ba lobela lelo mutu oyo falaki ba lobela à part Fali, il falaki za la faire soit Ericho Watanabe. Mais comme faire na Fali ba banda musique carrière solo na bango au même moment, yango bozomona ça tourne toujours, ça ko zongela toujours faire gola. Mais lelo faire aza wapi? Lelo faire aza wapi? Omoni ba tonto promo baza koya bazo linga kola qui ça toujours que c'est donc faire aza toujours likolo, faire aza likolo. Mais où sont les œuvres qui prouvent que faire aza likolo? Jibe akoki koya banani oyo bakolobela kombo ya Jibe aza ko vivre na mupepe ya Wera. Tangu Wera zalaki na actualité te, nani mutu ayoka ki kombo ya Jibe baza kolobela. Tangu Wera atika azalaki na makambo ya concert na poto te,
nani mutu ayokaki bazolobela JB, nani mutu ayokaki bazolobela Adolphe na ba Blaise Bola, mutu ata moko te. Mais falaki Wera aya komi pointé po babanda kolobela bango déjà bango tu ba lekape bazwa mu pepe. Tango bazolobela wenge mingi mingi eza Wera, mais comme bango baleka na wenge bango pe baza ko vivre na chaleur ya kombo ya Wera. On ne doit pas se voiler la face, la vérité en wana. Wera lelo Adidas Arena, Grand Paris, abeta do azokende yu arena. Botu na sika JB oya lobaka za adversaire. Eza ndenge boza ko comparer Fally na Ferry. Awa sika botu na JB. JB pe atikali JB atikali ba double Zénith. JB nano abeta yango te. Toza ko bosa na kalikambo wana. Il faut JB akende ko beta 4 fois neni Zénith. Wera beta 4 fois Zénith. Wera atambola na ba pays ebele wana abeta concert. Lelo Wera beti Grand Paris. JB atikali sima à part 4 Zénith, double Zénith, JB nano abeti Grand Paris te, JB nano abeti Adidas Arena te. Donc awa lisusu bozomona Wera son azokende ko solliciter salle. Soki abeti yango azotika JB musika. C'est la même chose au bomonaka Ferry kolobanga naza danger naza banzembo ya danger. Mais soki boke na plan na terrain banzembo ya danger alobelaka ezate. Fally aza kolia Ferry côté banzembo. JB pe ayaka na nini? Ba œuvre eza bandeko na ngai wana eza slogan eza réalité te. JB a tout la katolo kombo ya œuvre. JB aleki Wera te na ba œuvre. On doit être logique na kati ya makambo wana. JB aleki Kofi te na ba œuvre. JB aleki Wera na ba œuvre ata mukete. Parce que ba œuvre mutezo mema bango libanda. Ba œuvre batu baza ko somba yango. Ba œuvre batu baza ko consommer. Total la consommation ya ba œuvre ya Wera, bota la pe consommation ya JB. Bota la ba consommation ba nzembo ya JB, bota la pe consommation ba nzembo ya Wera. Bango tu bazana na ba plateforme ya digital, bota la. Wera azana avance. Donc eza koloba déjà que Wera aza ko proposer musique oyo eza bien. Musique oyo eza adapté batu baza ko sepela nango par rapport à JB. Wera zana barumba, bota la barumba na eza ko tala ma mingi koleka barumba ya JB. Mais JB sika azwa congolais na kakato. Po congolais alanda kabilanda landa, yazala kabi yoka yoka. JB alobi eza œuvre. Bino tu bokomi œuvre. Mais qui vous a dit œuvre kaka ndeko soki JB alobi œuvre ndeko mi œuvre. Bokene na tere bota la soki eza vraiment ba œuvre. Bota la kape ba texte. Texte ya JB eza pena ya malonga te so bokena ba lyrics na ye bobandi koyoka. Ba œuvre malonga te. Soki ezalaki ba œuvre donc œuvre nde musique. Na ebite so tolingaki totia ba evoloko wapi parce que bazana banzembo ba le langa soki ba langa star le quattro de langa star c'est boyoki ba banzembo wana ya ba les 7 patrons ba titre za kuna ba œuvre za kuna. Mais est-ce que eza ko compter ndenge jiba lobaka ba œuvre? Je ne crois pas. Soki lelo baza ko lobela nani Tabulei akenda kala pe a son âme. Luambo Makiadi akenda kala pe a son âme. Tango bazolobela bango parce que banzembo na bango eza kobinisa ti lelo ezo telemisa batu eza na ba nostalgie eza na ba histoire simanango. Wera son tango baza kolobela banzembo na ye eza na histoire sima banzembo wana eza na ba nostalgie. So boyoki par exemple Kibwisa Pipa album mobimba bakolobela o Eclipse du Soleil bakolobela babiloko banzelo bazeko kata ba chemise ezaki ba dragon makambo ebele eyaki na banze na biloko wana emema Wera musika makambo ebele bandeko tokomi tolanda kango kaka na ndenge balobi tokomi kolandela ngo balobaki eza œuvre eza pe œuvre bandeko eza ba œuvre te. Boyoka Tekno Malewa wana eza œuvre parce que ezokende plus de 20 ans. Soki 2008 2018 ezokende ba plus de 15 ans. Tekno Malewa batu baza ko bina yango baza ko yemba alerte générale eza déjà 20 ans alerte générale.
wana nde ba evre yango wana. Boke na musique ya Michael Jackson o ya Source wana. Thriller wana eza ba evre. Black and White ba evre. Est-ce que nani Michael Jackson ayemba ki musique slow il faut la evre. Qui vous a dit que nzembo ya rumba nde evre? Ya mbango eza evre te. Congo bolongwa na distraction. Lelo fali azako frapper biso na barumba te bino bolobaka kaka biloko ya barunzembo ya fali ezako frapper monde entier ba evre yango wana ezako tika batu na ba souvenir ba émotion ba evre yango wana lelo wera za ba concert na ye okena zeba zenith ya wera eza ba evre. Jibe balobaka ba zenith na ba son eza bien parce que jibe akende ko sukola après concert a sukoli et puis amemi a tiango na nini mais ya wera ba sukola te ndenge bozoyo ka ndenge kaka boza ba beta ndenge baza ko beta mais ya jibe il fallait que ba kende ko sukola ngonanu et puis ba ko tia na nini yango bomona ka son eza différent mais soki pe ba longoli ya wera ba ke ko sukola yango et puis ba ya ko tiango na nini bokoyo ka pe ni kama mususu muto ako sabino te. Lelo wera azokende ko signé bokoyoka lisusu ba Adolphe bakobimela Adolphe akobimela après date akobimela parce que bobo sanateke Adolphe atiaki date na ye même jour na date ya Adidas Arena mais Adolphe yango ti lelo totikala koyoka suite te atikala pe ko beta concert te ba vérité yango wana wera aza déjà na poto akobeta akokende ko visiter salle tant mususu e ko bimisa sous polémique boze la polémique ko zalawa date ko bima oh il faut to yeba wera aza na posa ya ba plein susu te aza ko yande ko beta musique aza ko ya ko sepelisa ba fan na age na ye il fallait ki mutu lokola héritier abanda ko sala makamboyo il fallait ki mutu lokola ba fere ba sala makamboyo tango wera aza ko beta double zenith azalaki na age nini 2000 soki 2 les lozo kene 23 ans soki vous verrez azana 59 bolongoli 23 ans a pepe na ba azana azoke na ba 40 azana ba 39 40 ans azaki na moins ya 40 azako beta ba double zénith. Héritier il faut ozwa relève, tu dois te rattraper oza déjà na 2 biloko beti na poto. La scène musicale na Dôme de Paris obeti déjà makambo ya grave tozela ebele na nzela na yo héritier tozela makambo ebele sima na yo ngamu tabino Gilmas bo partager bo commenter on est ensemble.